Parce que même moi-même, je n'avais pas tout sur les temps de bisous dans la soupe. Parce que il faut vraiment me pousser, vraiment, quand il me pousser, je ne m'attendais pas qu'il y ait la monarchie. Mais quand on a comme hôpital, en tout cas, Dieu merci, avec volonté à papa la bisou, tête à tête, moi avec tête en tout cas. Alors, on a quitté pour nous. Il y a un caractère, c'est l'erreur que j'avais commis. L'erreur que j'avais commis, il fallait aller bander le temps, mais moi, Nazaki ici, que la situation peut changer, mais effectivement, la situation est vraiment pour. La situation est pour bébé, ma case, vraiment, les lots, même les lots, même si vous avez ça ne dit pas, ça ne dit pas, c'est impossible. Alors, on va bander, par exemple, à zéro, nous sommes tous chaque maladie, pas de piston. Voilà. Est-ce que vous avez poisonné pour y avoir des fléaux? Non, poison comme tel. Au sein de l'eau noire, on sent de l'eau. Non. En tout cas, comme c'est une zambe. Comme c'est une zambe pour minéral. La vie n'a pas été bandée de l'amour. On dit que la tombe, on dit que quand on a compris de moi, on a bien moi, tant que moi testamentique la bango de la nuit, mais on a beaucoup blessé bango. Parce que je sentais déjà que la situation est bien. Mais en tout cas, on a comme l'hôpital, on a sous l'autre émission, car on a bon délit, je vais m'en sortir. Voilà. Spiritualité, spiritualité, vous avez limité. Ok. Vous avez limité. Parce que spiritualité, vous avez commandé, bateau, tam su bakufa, bansete, nga nazo commandé, ça elanga boy. Doni nezengi na commandé, zo eloko, kenetique langa yango kuna mutaza na France. Yoko bima pe na chambre na mona eloko na lipolambe. Pour nazo utiliser esprit ko utiliser ngate. Na komo na bango. Biso ba africain, loko to benga so ba africain, to za peau noire, ko benga magie noire. Ok, comprends coutume na biso kindoke na biso. Magie blanc ba mdele ba benga ba magie blanc na bango, magie rouge pardon, magie blanc. Donc ma magie blanc comment c'est quoi? Magie blanc avantage nango mundele asala bango. Azana mystère na ya afuti bato mbongo na sala ya sala spectacle bo futi mbongo. C'est quoi mais ya biso siko machine na biso to voler parce que to zuma mayele technologie zo voler. Bienvenue dans notre chaîne Congo Sous Télévision, chaîne Oyo. Et puis ça rabino ben information na makambu ya solo, ya bien, ya ba vérité. Merci na batutu balingaka l'homme c'est dans un conseil motomo bo peto ebi litsu mutema boko pembe. Ezanga salité, pas de binde na maboko nanga. Merci na Yemoko le Bosch Gires depuis les États-Unis, ya yo yango wana. Merci na batutu ba soutenir biso durant année ya 2023 ba pe ba o ba bandi na biso 2024. Merci à abonner à tourner, à partager, à aimer ma vidéo. Ça nous fait du bien. Merci à Hervé Bossita peine 20 cm. Montréal. Il y a eu un mois et ils ont matara kebana jié comme 21 cm. Moi ça kimi. Merci. Merci à Simon Mavemo de Suisse-Irlande. Sans oublier le lobby un pauvre qui prend des riches en charge mon père ton cycle depuis Luxembourg. Na botanité Hassan Vungoulé. Voilà. Hassan Vungu, on est ensemble avec vous. Marambagoloba et Zabo Belé. Lélo Neto là, je suis passé sur ce plateau. Nana Moutumogo Mounene. Pour expliquer biso la réalité, il y a la vie na biso. La réalité, il y a monde de musique. Yo vanda ko yogi no ga musique ezo beta na linga ga musique yo. Lélo oye bango awawa et ça la ndenge nini. Merci na bato tout balandi biso. Sans plus tarder, Papa Simplice. N'habite na benga Simplice, na benga maître, na benga bamsuzo yoko envoyé, bamsuzo yoko liso ba koko, bamsuzo yoko na habite yo zanani. Ngai naza maître Simplice 3 fois pentacle. Pardon? Maître Simplice 3 fois pentacle. Donc ça veut 3 fois kindoki. Robinga ngandoki.
okobenga nga satana okobenga nga prophète kombo nyonso eza na nga bakombo oyo bokondima kobenga mpo bato ebele bakobenga aza ndoki aza nganga tomesanaka bainjire wana so eza injire toza mpe nganga ya solo oui naza nganga naza mpe ndoki naza satana naza ntul oyo akati ya mabe naza na kati mais comment moto akondima makambo ya mabe obi kobangisinga mabe non kobangisa ça veut dire quoi yango nazopema éclairci wana mo babengaka ndoki moyibi kuluna mais bango nyonso bazalaka bandoki mpo bango tu bazoboma mpo bazoboma kuluna zo ya bomi yo kuluna ye akati oyo asa moyibi aye aye koyiba loko eza motu ememi na batension baaviso mbe biso nyonso bandoki mais kombo kaka donc ndoki eza ngo eloko moko bani bato oyo baza bainterprete na ndenge na bango kombo kindoki ndenge christianisme ezali christianisme ezali église ya bachrétien mais tradition yango eza ndenge mosusu bamosusu bateyaka na église na christianisme na ndenge na bango bamemela jésus bamosusu bazwaka jésus na église na ndenge na bango ok eza eloko moko yango tosepta yango so oza moto mayele okomprendre kindoki eza nango kombo mpona moyibi obombaka na ndako aza ndoki na paster azosala makambo mosusu ta mosusu azoskoke bato na bible mais eza kindoki so nga naza nga ndoki mais nabimisi yango physiquement nalobi yango boye naza na nga ndoki pour défendre contre mal eza te pour naboliaka bato mpo kindoki buzo ezalaka na butu na kala na butu oza patron ozotambola mituka baavion na moi oza wana eloko te ozokelela ba 5000 ba 10000 wana kindoki ya buzoba ya kolia bato biso oza kindoki obimisi mayele ya kindoki osali eloko otraite motu bafuti yo mbongo moi na sens kindoki na biso ndenge mondele asala kindoki na ye asali telefone tobengani nga na yo eza magie mais soki atiango na vente publique kindoki moko simple yo bosombi yango okosombi sans condition voilà ya oyebi te mayele nini asala na butu omona telefone oke tosomba kindoki ya bato kamera evai nango kuna mezo capte biso ekindoki ya mondele yo sombi yango omoni yango normal ya biso ekomi ya sans condition so ya biso ezalaka ya bacondition na baafricain omona petit père moko bokizengi na moi na butu bakengelaka général aza na baavion bamasuwa mbe ya buzoba zoba avion bimiso na moi tiango na vente publique yango omona totomboli nini kutini na biso mboka na biso c'est ça. Merci maître tosolola na nusiko pembe pembe mais quand on relate biso bandi musala wapi outa wapi ngana premièrement naza mukongo naza muyombe na bandi musala na ba muyombe wapi ya ba kongo ka sekebanza ponga naza muyombe achanga no tenga ya sekebanza na bandi musala père na biso aza coutume akufa na bandi musala na retraité ya bukoko na ya retraité maman na chembasu na azala na mbasu na sekisi na pota ya rive na butu mama azumoni ba puku ba ozile ba kisi na pota wana ngama uti ba na yena tongo na sala traitement mama explique kanga yoko comprendre sa spiritualité puis yango na kende yoko la spiritualité tout malade musu ezaka physique musu spiritualité donc ngana bima na ba Congo to yakini to sala ba émission to la samsala to yekola dans na bandi na bima banda na 2000 ans carré na ke 24 ans OK pour na bima ngona famille na luki yango te biso eza coutume vimeza ya famille ya ko traiter donc na zape guérisseur yango vient musala to yekola za base ya famille donc nous zamboye n'importe quelle maladie mutu soka bengi yo okotraitango ezala physiquement eza spiritualité na otraitango so eza physiquement na somba banzete so eza spiritualité to continue na spiritualité. OK c'est ça. Mais ce que mutu na poto par exemple mutu na France Belgique yo retraité ndenge ni ya na malade avant to kota na ba domaine mususu spiritualité ndenge so yebi spiritualité okozala limité te. OK okozala limité te parce que spiritualité oza mutu moko zo commander bato ta musu bakufa ba set ngana zo commander ça elanga boye donc ni ezangi na commander zo eloko kene tikela nga yango kuna mutu aza na France yo kobima pe na chambre no mona eloko na likolamba po nazo utiliser esprit ko utiliser nga te. OK biso za ba humain bango bakufa to utiliser esprit ça elanga boye donc faut za na mayela makambo ndenge osala makambo ba maître bele ba bima na télé a comprendre makambo bien te asala ke eloko mo akende zo porte-monnaie magique na ba PC pe comme ya na TV comme sala o eza spectacle il faut tant mutu ko benga faut senga pe na kenda ba sa elanga e bango ba lingi na TV pe comme sala ngo. OK les azwa mutu wana orienté place ya bato basalela ki ye pona ni to ya ko sala ngo yemo ya pasi ya ko sala ngo yemo zo pratiquer biso to bima ba aventurer yango mo biso to fa na biso na ba carré to sala ka ba émission po émission tango yo sala émission oza magicien oza déjà l'homme spiritualité ya ko prendre ba tout savoir biso to yibi mokili to za ba 3000 4000 prendre mutu azo ata bénéfice tango ata li mission ata lié tana likambo moko motamu na parole kama makambo lobaga yibi ko tamu sa vie na ye mais ba maître ba kuma ye soki atraitaki yo na coulisse te ya kobimisa ngo na TV omoni mutu wana ngambu na sala esi docteur akodonne so mutu na TV non jamais un bon docteur
traité na yo na temple na ngapene yo te moni mutu wana bo moni mise wana moni jouer ça n'a pas de sens un grand mystère au battre la carré tant au traité mutu okolo ba communauté TV c'est que ba communauté mutu na TV c'est que za na aventure après ngam na bengi so sala ngam sala donc faut et dans le rôle secret à ba docteur et ça secret docteur to longola moi si c'est ba kuta na nzela ba beta na kaka ba tena yebi nzela na yebi moi si wana sala na longola ezemi ako sala ngote dès que biso to benga ka to ça ba docteur spiritualité tant traiter mutu prendre bato makambo pese conseil tambola boye na vie ezalaka bongo. OK to solana na ko beta ki sola ba musique ba joueur avant na kota na profondeur ya auto benga to ça no débat muke ba porte-monnaie magique ba ni soki existaka expliquez biso nanu quand tu regardes la musique congolaise ozo mona ndenge nini est-ce que ba musicien na biso ba ko avancer par rapport à coutume to ba kota na bango monde na bango mususu musique ezo avancer na spiritualité eloko no c'est ça la manka même bimisi kabino okozwa mama imongo sambeli pour la foi kondima première na yango za premier mystère okozwa kabino ozo bimisa place na bandi sikozi mai no chemu sambeli kondima no bwaki wana za sali bikile za mystère un mystère déjà pour ba protéger loko no benda clientèle donc c'est sa musique pesa bon robeta eloko na yo okoya po beli sirène moko bo esprit moko na kadne te kachaka za sirène. OK te kachaka to bela ka ye aza esprit l'esprit o ko fa yembela biso e kachaka ba ki fuendende to yoka ba ki fuendele aza esprit tu vois donc tant mutu asali mo musique na ye ayelo comme un magicien ayelo comme ba tia mo prier za mabete pour so pas que na pasteur ko sala on a si ma bible mais asali ne makambo biso to sapoto yambaka ba pasteur tu vois ngasi ko na bimi ngati na bible nango pona osala l'église na comme prophète mais na bimi vérité na ko donner na za na ndoki mais kindoki na ngai bosi tete za ya kolia batute mais ya kosunga mayele ona yekola na butu na bakuchim na biso na bimsango pona zula ngo. Parce que dans la magie blanc, magie noire, magie rouge, dans la magie ni. Magie noire, magie blanc, magie rouge, ça na eloko moko bima place moko. Landi eza ba tribu ba benga na komo na bango. Biso ba africain, loko to ba benga biso ba africain to za peau noire, oko benga magie noire. OK. Comprends coutume na biso kindoke na biso. Magie blanc ba mndele ba benga ba magie bleu na bango, magie rouge pardon, magie blanc. Donc ma magie blanc comment siko? Magie blanc avantage nango mndele asala bango. Azana mystère na ya afuti mbatu mbongo na sala mando sala spectacle bo futi mbongo. Tu vois mais ya biso siko machine na biso to voler parce que to zuma mayele technologie zo voler. Magie noire bo mona ya magie noire ba benga bukoko pouvoir kindoki. So kindoki ngo mona na kati za na buzoba na kati. Tu vois, ils ont besoin mais on est loko moko. Mais ils ont besoin d'un autre bakindo qui zaka kombo mais ba tradition na ngoka. Magie pezaka. Mais c'est yo zo soutenir batute na mangamba ya na bokoko. Pona yo. Mais ya bokoko, tu vas te kobosa na ngote. On te kobosa na bokoko. Parce que yo traitera batu na makasa na maninga bokoko. Qu'est-ce bokoko? Bonga na boy bokoko. So ninga na bokoko na mo buzoba na kati. Tena bi magie noire bokoko bo ça veut dire na lubika kana go séparer ngote ndema lubika magie noire. OK. Magie noire bokoko za na kati kindoki za na kati kisi za na kati. Siko ba biloko moko bimaka wana mona mutu ndoki moko ya butu za kizengi et bimika na magie noire. Donc siko biso to za bongo te. OK. Nga mayele na nga zo traiter mutu na physiquement so na moni za makama spiritualité tia mayele na spiritualité. OK. Donc to évoluer technique ndenge technologie zo évoluer to benga na téléphone micro ekomi ba sans fil ndenge pe mystère zo évoluer. Donc to kozunga kati na makamba kala nganga zalaka azana zamba aza salité avanda bongo technologie évoluer nganga foza na présentable oza responsable osala mapo o respecter coutume na e makambo zo sala zo ngona premièrement di serré pe on eboko la foyer nanga suis marié na zana moi sina bana donc makambo na sala na zana domaine musuti na yekola yango pona botama nango tokoli nango donc yango faut respecter musala na yo ke nango na pozo on veut makomi bureau na yo au sala on peut bien voilà. Voilà tout cela nous par rapport à Nazolo Biaka Bokoko, to ba no Bokoko. Ce que ba mise o ba kenda ko simba ba kisi libanda par exemple, na ba joueur o ba kenda ko simba ba kisi mindele. Na ba oyo ba zo sala Bokoko na biso banani ba ko za na avantage. Eloko kazana eloko nyonso za ngona avantage et kisi ya mindele na kisi na biso za ngona kisi po ba mindele bazo ba ekoko na ba ekoko na biso ba yiba ba mema kuna pouvoir na biso bango siko ba volo yango zo beza sagesse mayele technologie ba volo yango ekomi physique ya biso zalaka ba ko peso likasi ba ko peso libanga bukoko na biso ya ba noir ba biso tele na deji biso siko ba mnoto zenga apprécier loko ya lelo voilà. Donc yango siko ba mindele atie magie blanche atie longo ya physiquement ekomo mona mbe mindele mutu alakisi kisi biso kisi za ya kubatama.
nakalisaki bayebi ozanganga yo kofala nanga boye te nakima bando besata mutu ndoki okofala na ye te mama ospesi botambolaka na mwana te aza ndoki mais siko mundele abimisi neki ndoki yango boye na miso bacoperfi basali basipeteke bafwanci bato na sale mune mundele siko bi azongi na ye me na kala so bongo ata mai ya pamba na ndako na mi bakopesanga te ondoki ya ye sata na ye siko mundele avolu yango yango biso mpe tovolue mpe tokomoleka mpe na batele biso sa mundele mpe tokoleka na youtube toloba makambo toloba technologie evolue mais ezaka eloko moko kovolue eza maka toyekoli mosala moko me nga na velo mayele na nga moko nga na oleko na avantage na sens wana magie eza donc c'est que magie blanc eza nango mabe te magie rouge eza mabe te mpo magie nyonso kufa ezali libomo ezali kobika mpe ezali na magie ezaka nyonso oke na magie blanche na magie noire fo kutanaka na maître ayebi makambo landi maître ayebi kose protéger client ndenge biso tosalela mosolo ki c'est contre ange gabriel ange michael toyebi mpe na bajour oyo ezalaka jour oyo eza mercredi ange intel asikilaka na jour oyo ngai nayebi mpo eza fo kotanga jour ya boye so nasala mosa fo nalata bo mpe eza na bajour ezalaka fo lata mpe noir blanc eza journée nango nde mpe ezalaka na bachiffre chiffre 3 eza déjà chiffre moko béni Saint-Esprit au nom du Père difficile c'est déjà chiffre 3 nde tozwaka chiffre 7 eza chiffre moko 7 eza pe ndenge balobaka nzambe asala mokili apesa jour ya paiement soko yo un magicien fo yeba na makambo otanga yango oyeba bachiffre oyeba na bajour na baheure na bajour osala moto likambo toyebi eza chiffre 9 eza chiffre ya espoir olingo okoma ndenge totanga na classe 9 10 eza chiffre moko ya espoir olingo okoma na sens wana donc mamaladi bamakambo ebele eza un magicien ntango oleki na tv nose bato moto oyo ayebi te ta mosusu abengi yo te mela makambo opesi message moto mpe akapte message abiki na nsima message na yo mpo makambo so ezalaka oza na problème oza na difficulté na ndako na yo okoluka banganga okoluka bapaster paster nano aza na saint esprit te aza na sainte ta mosusu okokende na paster atia loboko ye na butu alalaki na mwasi na ye asoko te na motu to akotia loboko aza purifie te un bon paster fozala marie okolala mwasi te aza na barègle okolala na ye te mpe na ntongo mpe dimanche oke na chaine na église otei siko motu wana ntango akoteya yo akoyebi soka nzambe akosala mais kolala kolamuka ye nzambe akosala mais ye nzambe asalaka déjà bana baza na bavéhicule baza na baekole ya bien olanda batanga bakende classe véhicule jipe cher mais aza na mindimi na église ta mosusu basali ba 5 à 10 balalaka na église mama moko veve mobali akufa omona mama moko abingani na famille bali ondokeli mobali na bana aye kosinga paster paster nola ese na église soko paster omona mama akosa pe 2 à 3 ans na église akomba na église apangosa bakiti paster oyebiseka mama courage nzambe akosala nzambe asalaka taki akosala à travers ya motu akosala pe na paster po ozwi pe 5 ndulu akabele mama zwa studio banda commerce nzambe asali na travers na yo soko biso kutu oza bamaître nazalanga paster nasalaka yango nasungi nanga mpe moto aza na pasi na kabeli no fine nanga mama so ata 2000 banda commerce siko ba pasteur ndenge bango bato balanda ba pasteur bango nde bazoboma bango bazobebisa bango biso te na banganga te mais bango na coulisse bayaka banganga baliaka bato oyo nga bana na banda magie na koboma na moto na magie te magie na yango kuta ngo na kotika ngo magie banda na bible ok magie eza na bible tokuta magie ba Jésus babanda magie bakufa batika magie Jésus asala ba spectacle mapa mibale ekoma ya bongola yango mais akufa tika ne yango spectacle yango siko yango biso mpe tosalaka na kozwa libanga oyo ekomi mibale multiplication yanga nde bokoloba eza verset biblique ete ya Jésus verset biblique soki apaster mosusu azalaka azwi abimisi ngolo na nzoto na verset biblique nini okotanga boye ngolo ebimo na nzoto enseigner moto talisa ye verité talisa ye bokoko okozala mpe na difficulté okosokola taka moto aza na problème oyo makambo ezotambola te okosokola yango ata 9 citron omoni bacitron ya bakongo ya mike mike wana okozwa yango 9 oyo ngai na peso eza secret vie okozwa yango 9 osokoli yango pendant 3 jours 3 eza purification 9 citron osala yango séance pendant 3 jours ozwi 3 ou 4 ofini na mai na yo osakeli na mai na osokoli 3 jours ata makambo ezalaki lie famille balie okatana wana eza na purification bafongoli biso mémoire hervé bosita pene kokeno te passer abondelo boma nzoto te bongo nazala na masumu na ye bapaster ebele tozomona bazolala bato tokutana na bapaster bayaka mpe na temple tomeli na ye tosali mosala akei kuna bazotia bato babible azobima na baminere na baprotocole église mais yo ye atie loboko yatie loboko mais nga sikoyo naboyi kosala makambo wana nasala makambo na nsima bible nga mpe nakozwa bible nano te yati natondisi mpe bato nanosala baspectacle babikamusi baloba ni verset biblique nini eza na balobaki
pasteur asali mutu bolamu ayena te fe koloba ngo pasteur bazoloba bolamu ok njam tika bato batémoigner na bolamu ne koloba te omikumisa te yo koloba te to metano lisolo ya faire ba porte-monnaie to monaka ba maître bazoleka wa porte-monnaie magique mususu ayenga tuki nkedi mususu ayenga tuki manfuidu donc bazobima ebele pona kopesa bato bambongo. Est-ce que porte-monnaie magique existe? Non, vani boko pesa pe mutu mwana na poto mbongo ou soit yo dans la manière au sel ngo dans manière à solo. Omoni mutu tango oyekoli eloko na yo. Manga par exemple oyekoli telona mécanique mécanique générale. Voilà. Aussi si on tangi ba manifester ozana eloko ba ko pesa ko lembana. Ato po tangi mécanique générale ata fongo la oyebite fongo ba pesa ko fongo ko pratique au sali yango. Ezana tina magie. Magicien baka eloko monga to kosala te kolamusa mutu wanso na lobengo lamusa mutu wana na kosi oh wande bosuka nganga futa fume mwana zaka na prise na njamba ko pesa biso mayele kolamusa mutu wana msumu ta lobengo azalo kuta ata pasteur moko ta kosala wezaka baje OK jamais nzambe po tuzamba ange de mort ange Gabriel ange Michael tango yo kufi mutu liboso yaka ange de mort longoli amina yo akina ngona njame ange la mo baza pigi na njame bazala ka boye siko nzamba yebise omonika de grands journalistes bosala miso tango azobima ka batuta ya kufa yo ngazulanga amine bobo maya tamboli mabe njamba recommanda tetindi ange de la mort so ange la mort ye tango yokufa longoli amina tabatu bazolela bazosambela bazoloba ma ente ange la mort yoka ma po pasteur asambela zongi amine osekwe are njamba ko sele ko njamba azwa ka zongi sakate njambe apesa biso opportunité bosala nyonso bozwa sala kesi bosala makambo nyonso mais boko boma mais boko sala te bolamusa na sens wana. OK donc oboma te mais siko yo ko pesa bato mbongo utazana poto yango si je na noloba tango je bato ba porte-monnaie boyebo porte-monnaie so ezali faut yo moko mettre utiliser mayele na yo ko pesa porte-monnaie yo sailaka na recommander esprit fanda wana esprit ya l'argent pour l'argent ils ont l'esprit mongo il y a des mots de l'ambiance il y a séduction esprit na biso ils ont l'argent pour l'argent repose tout c'est que ça esprit mongo na kati on y a séduction tant on rebenga esprit on a séduction na biso na recommander fana porte-monnaie na pesi coordinateur mot de passe benga ka ke yibila kombo ayibi na banque centrale spirituelle bimisilo so comment porte-monnaie résister c'est que vous êtes limité quand porte-monnaie au sol, on a appelé combien makambo, combien kaka protéger ngo kaka tambola ngo mingité, mais combien makambo. Pour na recommander esprit déjà on porte-monnaie na yo, mais ba recommander gande esprit vana na kate bimisa mbongo. Mutu ko recommander nga fona tinda ye. Voilà. Mbongo bimanga na kate porte-monnaie. Quand na porte bimisa ka mbongo monta boy to yoka na musala ngo to sini konta pendant une année, binga na futi ba condition na yo, ça elanga makambo. Siko pour na yo lo ba résister, c'est que ça nous limiter. Donc bato bana na biso na poto sur ba bengi maître. Tous ont un problème, tous ont un place wa. Yo maître, aux maître spirituel, yo spiritualité. Siko makambo ba peso ya spiritualité. Totanga ngo te na spiritualité ndenge zaka ba manula kiso, so lingo kanga moi c'est za la ka boy. Ba ko peso kaka makambo okomo recommander esprit ça elanga dossier o. C'est siko dossier wana ndebo okokate. Po ezate ku batang saka oya porte-monnaie. Oya ko kanga moi si, oya ko travailler match, ezate na magie. Donc on va dire boye, bato bana na biso na poto. Mutu na porte-monnaie na ye. Na ko somse yango kuna. Na biso tia boye, sala makambo, sala boye kanga fula to ba fongola mona loko bimi na biso mona esili. Na sapona tindi comme esprit. Na recommander kende na direction na phrase awa pe na paro wa saelanga makambo, atika lipe kuna yo futi ka ba droit ana bengele awa. Akotamba ta départ répondre en Europe, esprit. OK. Comment tu as porte-monnaie so il y a $10,000 mara chaque jour. Comment tu chaka biloko na babaki na ba chaînette siko biso to tangela makambo mbe oyi na chaînette na yo. Na recommander esprit moko ba musu za na biloko na ya baki. Ndenge moko na tie eloko na porte-monnaie. So porte-monnaie za la tende. Biso to kuti ba tuja ba sala ba porte-monnaie. Afin un document ba to ba bana documenter tout mona ba mettre ba le kakawa o ko soit document na ko sala. Affaire un document est facile, net na manger est facile. Okoko cha kombo na ngana utinda esprit, akotinda esprit opesinga kombo mutazana dossier à reconnaître dans ça makambo na inconscient. Inconscient yebinete. Esprit amputé na sens wana. De temps aux amis. Dialoga yo zano awa, mais au fuli otindi esprit. Bon ne ba travailler ba match, est-ce que bakota na stade na terrain. Afa ina mazolanda match. Aso commander ndenge na biso to sana fanya zo dans temps aux mettre tambola après ndenge no zabona ko yebisa yo
otoke musala moko za na Lubumbashi na biso tezela ke zo tambe kama yele za na mutu fabika sema mutu na ngane mayele tana okoma ngona na somba ka bushi na bengi esprit na recommander ça ilanga bo silit ba musu za forme masaki biloko ba bikeko bani wana za intimidation ko mato mayele za na mutu yekeko yango kisi ekeko batinga ngo zo ngope pe tiongo na chambre na la liboso ka parler bo bato ba komo banga intimidation banganga to ça de musala vraiment un mystère ça musala bandi mayo bagima si okolata basukan bisinga rouge yango nde musala yo même nga omoni nga nazo bima na batombo nazolia nie makamso ele simbite yo ndimanga kate rien ndimo sute si fo ndimanga makambo esimba c'est ça magie tout ça la musala omoni réalité esili nango c'est ça magie et bien vous comprendre que nous sommes là avec maître Simplice to comment presque na suka maître Simplice batinga basala ba démonstration yo pour ça là ngo na sala trop bon ngappel nga ba émission nga na sali ba émission na mboka oyo nazaka koyeba na maître Simplice to Pantak na simba ba mise o ba yemba ngai mena otanga na kopesa publicité te un bon docteur otanga kompote na sala ba spectacle ya tous les spectacles ba tubalo o ba sala kanga na sala yango c'est pas possible pour TV za radio te tu vois TV za radio te to sala même ya muke mais boye ba spectacle ki masaka bien te za ngo musala te voilà pour yeba l'homme c'est pas goya bona pese loko moko l'homme c'est otambola ka prison tu pas ko bang so beta ka botanga pour yeba bimi boye so ba mona l'homme c'est muta kisi non ça coûte makambo comment banga zo mo kanga osanga na ba na limusi yango ola pamba do so mi na lipton wana na pesa ngala mai na tana na vert lipton kako ya lipton ati lipton bino moko boke no somba tata mai ntwa na mai apesa tana mai wa beta mo chaud voilà ils en ont un thé Lipton ils ont un thé Lipton 5 thé Lipton na kopo les aliments hein bobanga te papier au sel là na ngoyanga oh ayaki na biloko na ye te nyonso tozwele ngo awa Je conjure obtenir la chance par la force de cette supérieure qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent moi-même, même être simple de rapprocher au laboratoire, mais je demande suffisant des choses. Timbra canarada, esprit tous monstrant. Que gramete, matra kabala balanija. Indou Sankara, Kabessa Chantal, le 4 étoiles 1982. À le cimetière de Kimbachi, le numéro 003-324. C'est la suite qui a parcouru 3000 km par seconde. Si tu es docteur Gilles Scar, Madame Jacqueline, soit de tout de Paris, c'est l'enfant. Venez te Tibido, venez te Tibido, venez te Tibido. Oh, $1. Oh, 20 000. Balkaza, Benezer, Kamete, Fisha, Rabika, Tawaka, Léa, Habla, devant nous, c'était l'ange Gabriel, devant nous, c'était l'ange Michael. À notre gauche, c'est l'ange Aaron, notre droite, c'est l'ange Awer. Devant nous, brûle le Pentagon, devant nous, brûle le Ozigan. Au plus, c'est Exina, Orato Pronobis, Tic Table, Wimiki Table, Orato Pronobis. En 6 de Bouddha, 36 King Job. Wabani Jeroto Fofitana Recita Kateta Emebrika. Je convoie les rats de Paris, montre-moi votre puissance, qui ont été braconné, tu braques Narada, Kateta Emebrika. Miyaka Naboudou, Miyaka Nastat. Tourmane Juni, best, fest house. Baboula va me répondre. Bah, vite l'accès à Mouké. Dès que les millions sont les boys là. Donc voilà, j'espère vous comprendre. Maître Simplice, bah tu sais Lingba Zoyo, bah mono wapi,
bakocontacte ndenge nini numéro ya téléphone na bato bazolanda biso. Na numéro de téléphone eza plus 243 89 62 84 875 na Kisasa temple eza na route Mokali na avenue Congo. Soko benga kuna tokokutana bato ya Kisasa tokomonana na za na Kisasa bato ya Libanda numéro na ngai eza na WhatsApp eza na Imo bobande na numéro plus 243 89 62 84 875. Donc plus 243 89 62 84 875 875 na soko. OK. On a salé za nango petit démonstration pour na la saka bato makambo sila nango makambo zango na nzoto na déplacer na ngate na boluki la nga bougie bo sala nga bolandi ngana ye awa mutu bostindaki lipto aza awa monaki ye mwa ndo somba na la kisika musala po nazana eloko te ni porte moyen na ngana tambe na recommander esprit ne fisque place za nango tani te na la saka ta symbole ka ki na sala. Est-ce que na tindi esprit qui peut répondre au moment la bengi docteur Gilles Scar. L'homme qui a parcouru 3600 km par seconde. Par seconde, 3600 km, kilométrage. OK. Na par seconde. Si vous pouvez répondre, même la motoza aux États-Unis, na fait un monde à recommander. D'accord. Maître, azalanenga boya fanda ne kima mikumi sakana ete musala ne kumisa ngai. Ngana zana ngandoki, o amone accepter makamba ko benga ngai. O amone pas accepter za mabete, on la vie continue, tu vois. Toza wana pona ko détruire ko bomate mais pona ko sunga na mayele oto yekola na kokufa nango te po tokota ta paradis na ba bien ya bato biso to fonda bato ba 100 millions ja batela maître simplice tamusu mwana na zana ngona bota na sima na ye mais bato musu ba kancha bana ba utaka na banganga bazaka mabe OK nganga ndena to lo ba ko tiko pour sala mutu te akoti ko sekusa mutu te o ba lo ba nganga ta former mon mbana na zaka na prise na yo nzamba ko ibisa to ko tiko sala mutu te mundele kuta meka me akoma te mundele na physique ko sala mutu ko kate bonga na ko sala mwana pona pesa yo ezamaka tobota makabo jamais nzamba ko yipsanga yo zana okobota te kisita ngana bota donc ezaka bato bemfia ka étoile mutu ba bloquer yo sokota ngana ye na zama ye na tini ba esprit na place ba bloquer ba débloquer yo botiti soko lubanga na spécial mwana so ngamu na yo synthèse na kipeve tu vois beaucoup comprendre magie c'est qu'il faut hotel saka bato na bato musimba banga magie ngaki na nganga pesa nga mwana na éclairci mais banga relo ko na te biso to sala ka bansu mutu yipsa pesa mwana non puis wana ezaka ye moko grand prêtre place azali po wana maître de tous les maîtres place aza po yimda to uzaka to sala makamu nyonso mo tena kiti 4 anges bon vina sala mona protéger 4 anges ba to uzana sala po ba yebi yango na boko la foyer ba to ya bika na musala o pe bango mo pe ba sala yango ba tiango pe na bible ezali. Merci na batutu balandi biso, j'espère bolandi maître Simplice azaki ne clair azani na ba grimace tende to mona to yamba banganga musu ba maître musu donc il est trop simple. Oh, c'est pas le maître Simplice qui hésité te contacter, on a besoin, on a souci de maladie, on a un problème financier, on a un problème PC, AVC, spirituel malade, tambola gâté, papa kilo batache na nzoto, problème ya document, problème ya multiplication, problème ya porter monnaie, moi ça kima yo, mobile kima, biloko wana ya ngote biloko amike. Donc wana kuna kobeta na chimbo na recommander. Aux gens problème aux dérangé tout nanga sona ko na biso vérité papa na osala sona ko raté na ko biso vérité na ko raté. OK. Merci na batutu balandi biso to hésiter te ko benga maître Simplice et ko sala bien makasi. Aux gens na problème ko hésiter te benga. Ciao.